Bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir. Ça dépend de ROYO. Boza Kolanda Dorcas, Bolo Coco en direct de Bolo Coco officiel. Merci Nababoni Nanganyoso. Merci Nabayetou. Excusez, oh bah message retour à Dorcas, Bolo Coco. Merci à tous les Gaulois, Gauloises, gladiateurs. Likez vidéo, partagez, commentez. Merci à tous les Gaulois libéraux. Merve Naba Gaulois Nyonso au Balingaka. Dorcas Bolo Coco Merve, Nabilio Merve à Sam Coucou, Merve à Capo, Platini Menga, Balobi Merve, Nayo Merve Naba Nyonso, oh bah message à côté la Dorcas Bolo Coco. En tout cas, moi Kalakalama Kasi. Donc c'est dire que ça monde on a raté le reluqué comme pas si tout le monde reluqué le roi na mwinda lelo na kangye na élément dans le bidorta il faut te bête biloko pour battre bazan la demande na yo et caméraman nanga so nanga d'accord fungola la caméra bande kwa moni nanga dorta dia que c'est bonjour et merveille. Merci maman Dorcas, bonjour, je suis moi Mikolomé voilà tout le bar no gamboka ludia lu noa luvanga maluzole les mambo etangwani donc c'est likambo izana tango nango d'accord zaki déjà préparé na calendrier déjà ya bakoko il est l'autre kokutana merci pour na invitation na yo merci na batu nyonso ba luka ngai epa ya chaîne na biso kitoko na Bolo Coco TV voilà tout ça la bato misala tout ça la bato ba déplacement ce qui tozo lekate ezateke to kimi bino mais tout ça na ba appel ebele ko bima libele yango wana lelo yo bakoko ba permettre tout ça na bino merci na yo pe maman Dorcas merve na yo pe merve na batu nyonso pe bato tala biso partout dans le monde donc toujours ça gars oui dire yo za le roi magicien te yo za le quoi donc toujours swag oui merci na bagi na émission to bandaki mamba molimo ezalaka na ila télé mamba molimo ezalaka na moto mingi bozomona bazoya na ba émission na bino bache biloko balati biloko bache ba chapeau ba kina ba maître taille batongisi bilamba c'est pour venir exciter nos frères et sœurs pona kolakisa bango ke bango na bangunza to bato ya mayele o bakokusunga bango na misana bango bazana ngo na ba pasi o bazana yango na ba problème spirituel o zana bango alors na baki ke mamba molimo ezalaka na moto de bakoko balobi mambo maki mpeve muna mvua tu lokomenina mais mambo maki mpeve muna ntumenina donc mambo molimo ezalaka na moto to pesa ki ndakisa na émission wana mususu un médecin ou bien un avocat à la 14 na place no sauté à la takangoka na tribunal to na parquet sika o asala ka musala ngape bilamba wana ya kingunza ngena yawu mais yoyo mono mvua tulu muna zikwa kaka foti voata yoyo mvua tulu donc c'est-à-dire bilamba wana pe ya kingunza bilamba pe o ya molimo na zana yango mais la tango kaka na temple mais tandis que différence pezali mingi osomona na batongisi yango na ba maître taille mais yangai bilamba na yebi sike utate depuis ba pesi ngai pouvoir o to benga ka o kialo lendo ya bakaza na âge qui a 20 ans depuis na zongo na âge à 20 ans ti lelo yo na zakaka na yango ekokaka kaka donc yo papa maman ozota la biso bolanda biloko wana te na problème ozana ngo partout dans le monde où est ma spiritualité bolanda ba ila télé bozomona mutaye abimisi nyo ka sali ba démonstration eza biloko pamba c'est pour venir vous exciter mambo mamvoatulo mambo ma kimpeve mambo mamvoatulo komenina mambo ma kimpeve mambo ma grimace komenina mais mambo ma kimpeve monantu menina ba témoignage ya biso maman Dorcas zakananga ya yebi tozana ba retomber ba témoignage ba ndeko ba benga ka biso na ba ka o eza ya ba maladie moi si azobota te ozoka mukanda te na poto ba impuissance sexuelle ba maladie nyonso zo déranger moi si to mobala kimayo ba témoignage ezali ba de ba retomber ezali yo papa maman ozolanda biso bolanda makambo zo likana ba itando makete muto aye alati biloko alati bakwa ye wana okanti azana eza kaka pona kwa kwa tire bino donc yango na tango nyonso tolingaka toza pe na Kishasa d'ailleurs biso to bimaka pe tolingaka toza la propre et ailleurs déjà bakoko ba pesinga yi makambo bango balobi ya kiese loaka kuna beto to loaka ko c'est-à-dire na koma isika ko bango bakoma te ngai koko nanga zaki na peut-être na vélo te mutuka te mais biso le toza na mituka biso koko nanga kenda poto te magicien VIP na nenga mabete nga ko sarate donc pena magicien VIP biso lelo to na mituka na voyage ka monde entier na kenda ka partout bandeko babenga ngai na za malampo bakoko ba yebisa ki biso et bakoko ba yebisi ngai kulendi fu kila mona fuki kanga nikode c'est-à-dire je ne peux pas vivre na Sierra moto yonde ko mama papa osotela biso na Bolo Coco TV occasion ipesi on a problème zo déranger moi c'est qui mayo impuissance sexuelle mobile qui mayo ozana poto zo kamukanda te mwana na poto komi mobulu to awa komi mobulu na kati ya Kishasa vina ozo comprendre te obengi biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 okozala décider obengi nga na WhatsApp to na appel normal ngamungo na koyamba yo donc bolanda makambo zo lekate mambo muto aye alati biloko asali ba démonstration yete ya kolongola on étape yo za nango
ya pasi bakota une étape ya koseka. Voilà, merci beaucoup Dr Diakisi. Dr Diakisi to betana no masolo pe ya ba musicien balobi pour masolo ya stade ezali masolo ya spirituel. Donc eza masolo ya molili. Docteur, est-ce que stade wana pour etonda faut muto sala nini? Stade wana po muto atonda physiquement nan fo azala prêt. Lokola yo na kotinda te eloko moko te na koki ko sala po na yo tonda sa stade. D'accord. Parce que ozana œuvre moko te te ozana niveau moko te oya ko sala. Eza lokola mutu mususu abengi nga docteur po abinga na zali ngunza na zali guide spirituel. Ayebi ko kima likofite mais ayepa na ngana salele makambo po ke ne beta toni yo kana France. Est-ce que ekosimba te? Voilà. Kono ko beta déjà stade ezo luka ozala déjà na ba activité o iza soit oza star, oza joueur, tona ba mambo sala ka ozana ba œuvre culturelle oye ko attirer batu baya. Mais batu na tango ba koya ezala ka force musu ya présentateur oye benda ka batu baya na œuvre na yo. To mutu azali na shop yo papa ozana irigablo batu baya kate ba client baya kate obengi biso biso to ko salelo biloko po ba activité na yo ekine liboso. To batu musu mona ba élection zo ya boye ba votaka yete. Asala ba propagande ya makasi apesa ka mbongo na parti politique ba tchaka miso te ba nomaka yete obengi biso na plus 243 81 54 51 373. Donc pona kozonga na stade ezaka ka te fo mutu akende pa konde. Papa konde azana ndeko nanga mukongo azana bonzambe da ye mais muna kati kyani yena kingunza. Ila kisini loba donc na kati ya konde ezana kingunza ezana ye. OK. Maza pasteur kingunza. Aza pasteur mais aza ngunza mwana ba Kongo kenina. OK. Papa o abandaki kosala va kondo comme na ye papa d'isolé o église yo kaka 12 apôtres. Abandaki ministère na ye plus de 30 ou 40 ans na kombo Yesu. Mais jour akendaki Israël akomaki ayeko comprendre que Yesu aza pona mindele a chanzaki bedem e komaki kosambela kimbangu pe komo sambela nzambe mpungu tulendo. D'accord. Ba obankuluvo muna maza inti basadila e mungwa e beto pediaka ya utote sadila. Votadidiaka mbuta konde weti sadila muna maza inti peut-être il y a un litre de pétrole mais pétrole est mungwa kima mosi kwa nikenina donc c'est-à-dire papa konde moni na isali na ye asali la kana mungwa pétrole pe ba koko mama imususu donc eza para azo kende à peu près na ba koko ndengi batoto to ngai ndenge na sali saka ye loko kaisa différencier ezali pétrole biso to chaka mungwa. OK. Très bien dit. Donc azana yengunza mengelo bate potondi sa stade okende kuna na epa konde yango te kotondi sa stade. Donc stade mambo nyonso na mokili ezala kana no physique après yaka spirituel. OK. Très bien dit. Donc eso luka bandeko ba kobeta stade to ndeko na biso faire ndango so beta stade azala préparer na ba œuvre na ye acha ba œuvre oye ko accompagner oye ko memaye en succès na stade lokola ndeko fali ko mona ke asala ki abimisa ki seyo abimisi na bloqué et ça des chansons et memiye la route vers la stade asala ki marketing ya makasi mais ba kufa ke baba bo mabatu asali sa sacrifice non makambo nyonso accident pe ekoki ko ya biso to ya spirituel te to koki ko ya ko juger batu to binga modèle na ngai wana za na posa ba climat peut-être abinga en privé to koki ko lo bandengo na tepo mutu te apesi biso to sala consultation ina ba famille moko te to yambi o ba kufisa ki mutu ko to sala consultation to yeba liwa bandeko na bango mais ye mutu za na posa consultation ko benga biso na plus 243 81 54 51 313 to sala consultation to afingo na mona ki PV to zo yavo lufa yo ki ambote ou bien ki satana donc c'est-à-dire to ko sala consultation fali asala ki promotion ya makasi azaliki na banzembo accompagner ki ye associé ki biso batamayela so moni ba image tango papa wana zolela na concert afali okomona nga na telemi naza mpe kopesa mabuku abengisaki batu nyonso ya mayele lokola biso tozalaki wana associaki ba chef ya mabele associaki batu ebele c'est qu'on peut faire et concert avant de si maintenant nous faire concert héritier watana be réussir pour nami c'est que solliciter ki bino ba bo mi benga nani bampungu non mono ngunza ngeni donc nazali a solliciter biso te na sala ki pe ba émission mona ki na zangi na vraiment na kitaki na stade pour ko sala consultation ko yeba na pesa ki pe ba directif o ezala ki respecter te o pe ba bengela ki ngai te ko beta stade wana esika wana eza place batu bakufa eza lokola cimetière eza place wana eza na solo ya ebembe esika wana d'accord eza stade de martyr ko beta martyr wana elukaka ko associer musala na yo fo ezala nano malamu de biso bato molimo tokoya suka ko pesa yo kaka mpifo osali promotion ya malamu oche banzembo ya malamu de biso tokopesa yo pifo lelo na peso ndakisa ata chaka kongwa yepa na ngai po beta stade bato bakoya te moi nous a raison
ingelo bateke ana sala kama kambo nyonso na kosala tuna yaka na TV na ibisa batu pona kokumisa ma peso ndagisa ndeko shaka Kongo azana iloko te oyo meme ayepa na ngai ata na beleli bakoko ata na kutani na papa kimbango abatu bakotonda te mais tandis que héritier to fere bazana moyen nyonso bana ba œuvre ko sala ke stade etonda donc pona ndeko na biso fere iloko to kosenga na ye tangu yango yo ngeye fere yombe kenina mwana nzila Kongo kenina wiza vutuka muna kinkulu diabo vutuka muna bankaka zao mudia wabaka ngolo fulisa yo star ulanda mambu kia ba pasteur ko kia ba abeko me wiza kwa beto bankulu kiaku bankulu beto bankulu ka ba kaka balendi sala ba monso donc papa fere tangu yango yo yeba bonzambe na yo yeba kilitire na yo parce que na nzela ba koko na yo nzela ya batu mususu le to kutana kipena ba David Matadiki bala biso nyoso ba Kongo to zape sima ya fere kona ko pesa force mais yemo ko pe afongo la porte poto kota to atozala associé na likambo wana spiritualité ezala associé na likambo wana sino te ekozala mobulu lelo to moni batebeli ba benginga papa ya kese moni papa fere ache ba tatouage akomidie voix mon âme avec ça tete ngana bisi batuke es wana bozomona eza RRT es wana na ndenga molimo engelo ba sauver pour servir donc fere aza muta ko salisa ba salisiye pouye asunga salisa batu ok, bien dit. La lettre S is a double S. Na ndenge ya spiritualité biso to moni ona moni na molimo S wana ngelo ba servir pour servir. OK. Ye auti na prison auti ko sauver mais suko akomi na posa a servir. D'accord. Yango wana double S wana mais eza RRT, eza iloko moko esalemaki volontairement. D'accord. C'est bon. Et ça même la décision muto ça les tatouages ça intelligent a mutu so ça la tatouage baza bato intègre baza bato mbayele faut chatter mais c'est vrai que discussion oyo baloba ki ke cha S na place te na volonté da yemoko artiste ezali RRT donc S wana ngelo ba sauver pour servir donc ngeye mpangi fere vutuka muna kinkulu zaku vutuka muna basi kaka zaku mudia stadio yo kakala ya mbote donc bandeko nyonso oyo basala yo za bio sala rapproche artiste obenga ye ayeba kozonga na bokoko na ye ayeba kozonga na nzila Kongo comme ça stadio wana atondisa yango soki ye na bité silogani na pesi bamusu balobaki ba renvexer bamusu balobi ba kotindika te biso no to pesi te biso na miko mito to na lutu to obeta ba na matama bozanga na lutu na yebite silogani na bino ekozala nini na tangu wana boko pesa biso raison mais papa fere mpangi wenina vutuka muna kinkulu wiza kabeto bangunza wiza kabeto batoki ya lulendo mudia to asala mambo bamonso bankulu basadila mengako bankulu zeto basadila ntieme maza imungwa ebeto pediaka ya utotisadila mono ina elendo ko memuna lendo kia bankulu sitwa nunga e sitwa sala ke stadio yo kakala ya mbote donc papa fere siko zali ba bonne année yeba na nzela pe ba journaliste ba yebi yo zala ba contact tokutana to yeba comment to kosala makambo oyo ndenge koleka. Voilà, merci beaucoup Dorte Diaké, c'est comme la biso ko chiti et d'autres siko bato baso benga pona kodia tekela biso kodia ikamba kodia bato baso déranger ko tekela bango kodia. Oui, tolobaki na émission na pe na sobeta susumbela yo papa mama ko benga ngai te pona kosomba kodia kodi ya batekaka yango te soki tosomba kodi ya famille ya bato ekomema ona liwa kodi ya famille ya bato ekomema ona pasi mais yo ndeko mama papa partout ozali ozalaka na posa ya kodi ya famille na bino benga ngai na plus 243 81 54 51 313 kodia ezalaka ndenge nini tokosala consultation spirituelle tofiti fingo na mona kimpeve tazwa yavo muna kanda diako muna vata diako muna vila diako volo na kodia donc tokosala kana consultation tokoyeba na famille na bino bozana kodia to bozana kodia te soki kodia na bino za un exercice so mutasayela kango tokoyebisa yo mais soki pe kodia na bino tango baboti na bino bazalaki bakufaki baliwa briske muta kotikela ngo azate nden kodi wana tokoki kopesa yo kodi ezaki ndokite kodi ezali pasteur ko saote abia ko saote kodi ezali kitiri na biso tala bandeko na biso bandande lelo yo bakomi malambo bazotonga ba étage bazotonga biloka miene pona nini bazotia kodi na bango en valeur donc yo pende ko mama papa partout ozali ozana posa ya kodi na bino ya famille obengi biso na plus 243 81 54 51 313 to lo blagi pe mamba porte-monnaie biso to pesa ba porte-monnaie magique te yo ndeko papa ozuluka porte-monnaie magique obenga te pona ndagi biso bi okosaka ba porte-monnaie magique ezala porte-monnaie du bonheur pe ezali ba porte-monnaie magique ezali porte-monnaie du bonheur pe ezali parce que porte-monnaie du bonheur
magique ezali mbongo ozwi lelo esili pe lelo mais tandis que porte-monnaie magique ezali porte-monnaie ozwa mbongo na yo ozobomba porte-monnaie du bonheur ezalaka malamu mais ngunza nyonso te to l'homme spirituel nyonso te bozomona na télévision akoki kopesa ngo moto eza niveau spiritualité moko élevé d'accord ozomona tandis que na bokoko na biso tozalaki na eloko mundele ayibaki biso tobengaka nkutu azowaka kondanga lekwako c'est-à-dire saki ya liboma ezangaka eloko te okomona mama moko atekaka mungwa mais aza na 7 parcelles atinda bana nyonso na poto na mbongo ya mungwa okomona papa moko atekaka kaka mapa mais aza na 8 parcelles atinda bato nyonso na poto na mbongo ya mapa bana bapekisi voir même akotika papa wana aboyi yango wana nde ekoma porte-monnaie du bonheur mundele yaki oyiba mayele wana epa na biso yango nde ngai napesaka bato donc yo papa otamboli olekila banzela nyonso lukaka porte-monnaie du bonheur magique te benga biso na plus 243 81 54 51 313 donc partout bozotala biso ka nyonso oza na yango obengi biso oza na ka ya maladie oza na problème ya stérilité ozobota te bana bazoya te mwana na poto to ana kishasa komi kuluna bavotaka yo te dossier maladie ekangami yo botamboli bozoso eloko moko te donc obengi biso na plus 243 81 54 51 313 beto muna menga ko totisadila beto muna magie kimindele ko totisadila mais totisadila muna kumbuza bankulu mono ngenda ngolo ko mengolo sonso le londo de sonso muna bankulu tetilomba zao donc bandingo nyonso bozotala biso soza na posa nyonso za na yango obengi biso na plus 243 81 54 51 313 donc obengi biso. Voilà, merci beaucoup Dr Diakese, merci nababoni na biso ko bolandi biso, je crois que bolandi bien. En tout cas faire rigola, conciter penza bandeko na yo baza bat mboka na yo et surtout nous le Gaulois, on a besoin à réciter le stade de martyr, on a besoin plein à craquer. En tout cas ngai penza nazo boya na ngango tinaza kondima na ngango na ndenga mabete. Merci na ba Gaulois nyonso ya monde entier, merci na bino bolinga boloko ko na bino, tokutani na bino, à la prochaine, bye bye.